Moi, c'est Madame Christiane Louraka Matandou, présidente de l'ONG Maison de la Paix. Bon, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'amitié. Yango tozo profiter, to lancer appel moko concernant journée oyo. Biso toyebi ke l'amitié, par définition, est un lien affectif qui unit les personnes de toutes catégories. Les élèves, les étudiants, les fonctionnaires, les travailleurs, les habitants d'un même pays. Na lingala tokoloba amitié eza lokwa bolingo. Ezosangisa bato. Eza bana libota moko, bato mboka moko, bato oyo bazosala mosala esika moko, bana kelasi, bisika nyonso bato bazwami. Yango wana na kati ya amitié wana ezali na ba devoir. Makambo esengeli na bato oyo baza na bomoko wana na amitié wana esengeli na bango kosala. Lokola kosalisana, kosungana, eza na ntango ya pasi, lokola na ntango ya matanga boye. Tomona bato tokoya kolelisa moto oyo akufeli, tokoya na mwa eloko kosunga ye na oyo nyonso tuya kozana bosenga mpona aza na mwa kimia. To mpe na ntango ya feti, biso bato oyo toza na bolingo mpona ndeko na biso azosepela. Tokoya mpe lokola kosunga ye. Donc na kati ya amitié, toza na devoir wana ya entraide. Toza na devoir wana ya kosungana. Yango na journal lelo, na compte ya ONG na biso Maison de la Paix, ndako ya kimia, tozo senga que biso nyonso na mokili momba tozala na bolingo wana, tozala na devoir wana kosalisana. Surtout que mikolo oyo na eloko ekweli mokili, pandémie oyo ya COVID-19, ebomi misala, ebomi économie ya mboka, ebomi mwa makambo ebele. Donc bandeko na biso oyo déjà baza na problème, bana na biso na orphelinat, bandeko na biso basengaka na nzela, bandeko na biso oyo baza na lolenge otambola te, bandeko na biso baa na pasi wana bakisami lisusu. Yango biso tozo lancer mbela oyo, tozo lancer mbela oyo ya kosunga. Tosunga bango na orphelinat, kokende kotala bango na mwa eloko ekosunga bana, na mwa eloko ekosunga pe bandeko na biso ba aveugle, na oyo pe ekoki osunga bandeko na biso oyo baza na kokoso ndenge na ndenge. Na ndenge eza na adage moko olobaka, na ntango ya pasi nde bayeba moninga malamu. Sikoyo mpe ndenge pasi oyo ekomeli biso boye, tosunga bango, tozala penza baninga mpona ntina na bango. Ndenge ndeko moko mikolo azoloba pesa moninga sourire, yoza malamu, topesa pe baninga wana baseka pe. Bana wana pe base retrouver, topesa bango pe bolingo wana, bazaka na regrette que bango baza lokwa batia bango mopandi. Bandeko na biso pe basengaka, tosunga bango, to considérer bango lolenge biso ozali. Po na ba principe ya société kaka, quelque part balobaka, le handicap est en nous. Handicap eza na kati na biso, nde totambolaka boye. Biso so totambolaka na mwa handicap na biso. De totala bango lokola biso, totala bango lokola Yesu amonaka biso, po baza bato neti biso, bao bakeleli makasi, to considérer bango, tozala baninga te kaka ya bao bana bozwi, bao basala kombo te. Tolinga pe ba oyo wana, tosunga bango vraiment. Tozobeta sete na lisungi wana, po toza na temps moko eza un peu spécial. Bon, soki tozotala mingi likambo oyo ya bandeko oyo baza na handicap, lisolongo eza mwa molai mbala nsima tosolola yango po bisika oyo biso tozosala esika tobanda mosala esika toza ti lelo eza totraversaka na bapersone na situation du handicap. Bandeko oyo biso obengaka baaveugle,
biso ozotravaille na bango. Donc banda ntongo ti pokwa ozomona lolenge baninga bazobika mpasi na bango. Mosusu akolaka yo o nabimi nani nzoka ndaki mosala kosenga eza mpasi. Mpe so osoli na bango basengaka te kaka mpona esengo, basengaka mpo bakeleli. Misusu famille ebwaki ata bana mosusu omona tozotangisa ye babomba ye na nsima ndako banda abotama mpo abotamaki aveugle mpo abotamaki na handicap songolo. Pasi wana yango esalaki yo tomeka mwa moke kosunga mpo neti boye tozotangisa mosusu utakomi na première année licence na IEC. Bon, famille emonaki akende na ye kosedebrouye akosedebrouye ndenge nini. Bamisusu pe baza na école primaire, bamisusu pe bon bazaka abekoya po il faut kosunga bango pe baza batu lolenge na biso, baza ya mutu, baza na cerveau, baza mayele kutu koleka na ba valide mususu. Yango moni tozobeta sete na ba personne en situation de handicap. Bato oyo mitema ekotutisama mpona kosunga biso bakotala kaka numero ekozala na ba ya nini ya écran ntango émission ezoleka bakontakte biso na numero wana bakozwa biso. Liloba suki eza kaka tolingana tosungana tokabola te onga na osungaka moto oyo mpo ye aza boye amitié elobi biso nyonso ndenge toza na Congo boye totala na biso baparti politique te mpo tosunga totala na biso baplateforme te tosungana mpo na bolingo tosunga ndenge Yesu atikela biso mpo mingi tomilobaka awa toza bandimi ata toza bandimi ba musulman principe eyaka moko na bareligion nyonso oyo Nzambe atika na se na moi oyo ezaka ya bolingo surtout mpona biso bakristo babi oyo azangi bolingo akomona Nzambe te bolingo nde eleki. Yesu kutu ya makasi atikela biso nga na benga yango équation à mille inconnus. Aime ton prochain comme toi-même. Nayebi te mutu ni asi alongi yango. Yasuka nde yango wana. Merci beaucoup. Merci, Maman Présidente. C'est moi qui vous remercie.